photo ce soir. Bon, il y a circonstance. Babi journaliste na beauté ya miliki. Journaliste me roi sa musicien na banga ko mabe. Yoka ko ko meka kaka. Ko yelo ka kitambala na yeli no système kitambala mama muli. Mwana mbali ka faut que tout droit. Soki otenga mozama mbali te. Donc babi na soit il faut tout droit ka faut que tout droit. Vebo to boba vebo la. Donc ba vebo la mato to boyi. Bomoko ya mboka nde bomoko ya mboka nde suka. Babi bomoko ya mboka suka defate. Kitambala mama muli. Ebele ozomona bango bazoloba ba saper ba saper te ba vapeur. Nous sommes internationaux. Na minute to na katia Panama, ici c'est Paris. Donc site yango bana mboka bino tout boyaka na site ça bebo moko. Nous sommes internationaux. Nous sommes situés en France, en Belgique, en Suède, à Kinshasa. Pour vous servir toute information, n'hésitez pas à nous contacter sur www.bomokoyamboka.com. Tokeneka likolo, na ba information na bino kitoko. Boya. Komikolo site zakaka moko. Kombo nango pe bomokoyamboka.com. So lingi ba message makam nyonso ba publicité olingi omona na pe bien ya kaka na site na biso www.bomokoyamboka.com. Esimba mina yemoko digital momo yepe.com. No mona ba ser na biso Jili. Donc mona ka basi kitoko na mibali kitoko talaka yo mo. Bino mo bo talaka. Bomokoyamboka.com. Merci. Merci beaucoup ma soeur. www.bomokoyamboka. www.bomokoyamboka.com. Pour nos internautes, www.bomokoyamboka. Bomokoyamboka. Yo oza international, biso to ba international. On comprend? Toye to kuta e bango. Bakanisa balai na ba avantage à bapa. Nzoka nde ba domatro. To défendre Suède, Ezato lati ba kimbangi senayo. Non, mon cher. To défendre communauté zaïroise. Faut te différencier un peu. On comprend, maman Moulou? Vite ni babi mobali il faut asangana moi sineba comme mutumoko et que lelo Guilain akokisi parole wana et honorer moi sinae na somo ebele vraiment impression ngezaka esengo. Non, le bani n'a pas de seconde, il y a ma solo événement, mariage. Donc, bah, nouveau marié, donc il n'a pas su bango, bah, merci belé parce que au moins le logo yo, marega que non ça lango, moi bah tam mouké mais bah biloko ya lia ndeko nanga to lobaki original yango nezo ko betama. To lobaki kosa les cas déjà fallait déjà boka on doit ce qu'on a original net ba bomoko mboka original mama mwilu original tout le monde bah play ba solara bien. Ba massa tout ba alia ba Rigo Mambasa, ba Géral Chona, ba KBG, ba play vraiment ba alia ba JD donc ba massa mado ba alia au monde to maboto. www.bomokoyamboka quoi. Masozo continue au journaliste prophète à journaliste à Scanavi hein Maman Mouilou. Donc il t'emballa tozo et puis vérité hein fidèle la stabilité. Fidèle no bali ici lisusu hein aneza ya yoto ndengeni. Aneza ngama pamboli please. Lelo talaka ndele kinanga Liliane locale na Guilé Omelong atande basangisi batebele petele kitoko to sepeli to bini to lie to meli en tout cas nzambe donc nzambe na esengo makasi talaka ko bali saleki esengo makasi.
confirme Prince Mondjali, Saper Amboko. Dans l'Itamboulissage, le bienvenu dans la Suède. Ouais. Bana Stockholm, Prince Mondjali, Saper Moto, Amboko. Je confirme. Je confirme Prince Mondjali. Maman a confirmé les lots. Amen. Saper Moko. Je suis très heureux de vous voir ici, à l'occasion de cette fête. Je crois aujourd'hui c'est le dernier jour de mon fils Guilain, le jour de célibat. C'est terminé aujourd'hui. Liliane, la fille de mon cœur, tu as toujours su que c'est ma joie, ma fierté et que cette journée est accomplie aujourd'hui. Dans la vie, il faut toujours faire un pas en arrière. Pas grand mot à dire, tu connais là où tu as ta place, maman. Guilain avait fait un pas en arrière. Maintenant, quand il a commencé à marcher devant lui, il a réussi. Et aujourd'hui, nous sommes tous heureux. Maman, comment là, Henriette, le nom de la mère de mon mari. C'est pourquoi je veux seulement lui redire que Guilain, tu étais ici, en Suède, à l'âge de 8 ans. Et ma fille du cœur, je suis la plus heureuse aujourd'hui, Lily. J'ai toujours ta mémoire ici. C'est ce que je voudrais aussi te montrer parce que tu n'as pas encore cette idée-là dans ta tête. Et je vais te le montrer. Que de bonheur pour toi et Guilain Omeonga. Qu'est-ce que moi je peux te donner, Guilain? Du matériel, ça passe. Mais je te souhaite une longue vie, santé, meilleure, pour que le bon Dieu te bénisse encore davantage dans ta vie conjugale. Gloire à Dieu. Que vous croyez. Alors, je te présente aussi la carte, toi et ta femme, parce qu'elle est devenue aussi enfant dans notre famille. Alors, que Dieu vous bénisse. Ça, c'est la carte que tu peux aussi montrer à tes enfants, même à tes amis, que toi, tu étais ainsi devant ton lit, là. Tala Guilain Razalaki mwana mokie oyo Suède. Tobeteli maman Maboko s'il vous plaît. On applaudit pour la maman de Liliane. Et Liliane Guilain Omelonga et Lili. Oh, des fois tu démarres. Oh yo. Yes. Kobale Lengyo wapi DJ Fra Otika Paris Mogoma Voilà na ma souste ici c'est Paris na Roma na Roma dans Suède Ale to se pela na boka Bomoko ya boka Moninga Bali c'est bella. Un homme pour papa.
Ejide. Oye, vino ma frère. Oye, attaché à comment ma gueule de l'église. Y'a on fait ça. Maman. Mama. Yo. Hey, vous savez. Oli ya balé. Ah, comme il est. Voilà. Miura kumula Yesu mama. Mama. Allez, Jérusalem, c'est l'équipe, c'est les gars. Dans la cadeau, mon année, 40 personnes à venir. Voilà. Mama. Malusi kadeke. Mama Soki ondineli Yesu monina. Ma sœur, Mama Ejide. Mama Ejide. Allez, fais ça dans votre passage. Fais ça dans l'église, passage. Ma sœur m'a profité. Fais ça dans votre passage. Fais ça passage. Attends, fais la porte. Pas du débat. Fais ça dans le passage. Fais ça passager, fais ça passager, fais ça passager, maman, fais ça passager, fais ça mon passage, fais ça mon passage, il y a une tribune, allez, fais ça passage. Allez, et voir, au fait si ma frère passage, mais et bien il peut pas le quitter. Ou a raté passage, est allié. Allez, famille allez, battez là. Famille Aguilin, s'il vous plaît. Allez, battez là. Famille Aguilin. Famille Aguilin. Allez, toquez. Bamasta. Aguilin. Davido. Un homme pour papa.
Et donc, papa. Allez, Tolega. Allez. Et ma tête là. Tête la tête ma coupe. Allez, DJ Fra, Barbika, spécial ça. Quand vous parlez de la musique à Suède,
La maman ya Guillet. Allez maman, on lui le sali. Et bah t'étais là. Allez maman, faut qu'on ait un mot. Allez, personne m'a bongo. Pareil à Guillet. Le parrain. Allez, le parrain intimement. Distingués invités, bonsoir. Sur le réseau d'Internet, ces derniers temps, on nomine différents acteurs. Mais ce soir, nous allons nominer 2 personnes. Nous savons tous que nos jeunes mariés, ils sont à l'honneur. Mais ce soir, nous allons nominer 2 autres personnes. Les 2 autres personnes, la première personne, c'est Maman Hélène. Celle que nous appelons la maman du monde. C'est grâce à elle que nous avons connu notre jeune frère, notre fils Guilain Omelonga. Mais elle n'est pas la seule. Il y a aussi notre chère mère, maman. Maman Hélène. Nous pouvons parler de Guilain, mais ce sont les 2 personnes qui peuvent mieux parler de Guilain et de notre belle-sœur, de notre fille, de notre sœur Lily. C'est pourquoi je laisse rapidement les 2 micros. D'abord à Maman Hélène, comme elle est l'aînée, et ensuite à notre très chère maman. Merci. Bonsoir. Je suis très heureux de vous voir ici, à l'occasion de cette fête. Je crois aujourd'hui c'est le dernier jour de mon fils Guilain, le jour de célibat. C'est terminé aujourd'hui. Et il commence la vie entière. Dans la vie, il faut toujours faire un pas en arrière. Et puis pour mieux avancer, il faut toujours faire un pas en arrière pour mieux avancer. Guilain avait fait un pas en arrière. Maintenant, quand il a commencé à marcher devant lui, il a réussi. Et aujourd'hui, nous sommes tous heureux. C'est pourquoi je veux seulement lui redire que Guilain, tu étais ici, en Suède, à l'âge de 8 ans. J'ai toujours ta mémoire ici. C'est ce que je voudrais aussi te montrer parce que tu n'as pas encore cette idée-là dans ta tête. Et je vais te le montrer. Qu'est-ce que moi je peux te donner, Guilain? Du matériel, ça passe. Mais je te souhaite une longue vie, santé, meilleure, pour que le bon Dieu te bénisse encore davantage dans ta vie conjugale. Que vous croyez. Alors, je te présente aussi la carte, toi et ta femme, parce qu'elle est devenue aussi enfant dans notre famille. Alors, que Dieu vous bénisse. Ça, c'est la carte que tu peux aussi montrer à tes enfants, même à tes amis, que toi, tu étais ainsi devant ton lit, là. Ah! Tala Guillet Razalaki mwana mokie oyo Suède. Tobeteli maman maboko s'il vous plaît. Allez maman, moi un petit mot vite fait, moi Liloba s'il vous plaît, moi vite fait. L'émotion tellement grande que je ne sais même pas les mots pour dire. La joie est immense de voir tout le monde rassemblé aujourd'hui à côté de nous pour partager avec nous cette joie immense. Liliane, la fille de mon cœur, tu as toujours su que c'est ma joie, ma fierté et que cette journée est accomplie aujourd'hui. Pas grand mot à dire, tu connais là où tu as ta place, maman. Maman, comment là, Henriette, les noms de la mère de mon mari et ma fille du cœur. Je suis la plus heureuse aujourd'hui, Lily. Que de bonheur,
pour toi et Gulé Omeonga. Gloire à Dieu. On applaudit pour la maman de Liliane. Et Liliane Balié. Tolongoli locale. Akomina ye Omelo. Famille de Lili. Tokotala, Takado, Yalili, Tokotala, Pino Nambogo. Voilà. Amen. Davido, Oyanga, Davido, Oyanga, Oyanga, Davido, Davido, Oyanga, Davido, Davido, Davido. Allez, la famille de Lili. Davido, Davido, original. La moitié. Allez, la famille de Lili. La famille de Lili. La famille de Lili. Le fils de la Bacado. La fille de Démocrate. Démocrate, la vie. La chante, Gemma. La chante, Gemma. Allez, la vie de Démocrate. Original. Original. Allez, famille Lili. Tous les gars. Allez. Allez, Pambola, Tchadé pour la Lilia Bali. Lilia Bali. Lilia Bali. C'est Bella. Oninga Bali. C'est Bella. Oninga Bali. C'est Bella. Allez, bisous à tes potes pour la allez, Davido. Davido. Democrano. Original. Pegando a Duque. Nazario. Original. Allez, côté. Lecha. Yannick. Yannick. Allez, Walking Star Sportif Fabrice. Allez, Fabrice et Sarkozy. Belle beauté. Allez, famille. Babina Cannabis. Babina Cannabis. J'aimais beaucoup le ministre de la Louange Cameroun. Davido. Democrano.
Allez pour moi. Au nom de Jésus, Alors famille, il y a Guilhem. Famille, il y a Lili. Merci beaucoup. Allez, David Mokrano. Allez, merci. Famille, Yalili, Tokobina. Après, merci. Tokongi. Allez, Toluka, DJ, Eva, Tokobina. Après, ma famille, Yalili, Tokoma, Namakiti, Namito, famille, Yalili. Merci, Nabakado. Merci, merci, merci. Kayemaka. Oh, compétition, encore. Allez, allez, le maman, salon, allez, Guilhem, allez, Lili, allez, Lili, allez, Guilhem, allez, Kabibi, allez, section, allez, DJ, allez, Momoko ya Mboka, Kuluma, Mama, Tala Manoyo, Mama, Kabibi, allez, Kabibi, Mama,
S'il vous plaît, Salah l'a dit que Balobi kanga sougelete na film. Ah, pour le longoli déjà costume on a vraiment na bina posa ya. Motona ana ye, Gilepe na Lili na ye. Tout banda. Voilà. Avant cela, s'il vous plaît, Balobi, à tout seigneur, à tout honneur, j'ai le réel plaisir d'inviter un confrère à moi, apparemment, Mboka na Mboka za bakolo nango. Triple B, Azawapi. Triple B, il y a émission. Azawapi. Ah, tous autres oui derrière le temps, Olali Bakwe, ils sont balbani. Voilà. Voilà. Ah, Balobi faut s'activer maintenant, moi en Suède quoi. Suède. Si vous bien dans le banani, il y a plus de la chemise. Vraiment original quoi. Voilà, Navotikaye a présenté moi un mot capé à Moko Oyo au nom de notre frère Ejide Kuri. Poyazakou. Yesai. Balobi, c'est un confrère journaliste, Azo Salam Moussala na bien. Nabamboka Oyo, pour Mboka la Mboka pesa na bakolo nango. Pour ceux qui totiki Suède et gotika la pekaka Suède. Voilà. Yango micro déco. Merci Nolita pour le sage trop d'avance 6. Je remercie maman Nabiso Oya Simbi na service traiteur ou batubale qui toque maman Nangaï Pauline Kachama la sœur Nabiso fidélité locale et la stabilité 6. Nous avons un grand chanteur chrétien au Dozarane Awa il a un leader à ce playback Agnata Atianase mon frère J de Cool et J de Cool peut-être mon beaucoup dit mon amboka et J de Cool yaka ko sala mo loko pona Guillaume Melonga Lili
local maman na biso apesi biso honneur oyo asali honneur na ba jeune fille nyonso à Stockholm. Frère nanga Ejide yaka oyembela bango ma en live souhaite va sentir que on est un grand chanteur ici. Donc merci, à vous la piste. Moninga Zui. Bon, Azvite, Hassan. Je confirme Prince Monjali s'appelle Amboko. Dans les tamboulissage, le bienvenu dans la Suède. Ouais. Bana Stockholm, Prince Monjali s'appelle Moto Amboko. Je confirme. Je confirme Prince Monjali. Maman a confirmé les lots. Amen. S'appelle Moko. Fidélité, quelle il était un jour sur la terre, ça m'a décidé d'un coup, ça n'a pas eu. Maïko Salia, Papa, la Maya, Zambé, Maya Maya, Jésus, Obalali Bala, oh Yesula, Kula. C'est n'est ma commune, Zambé Boba. Qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul dans la loyo, Apesingayo, Molongani, Nalingio. Car c'est lui qui trouve une femme, Tanissan, la chanteur de Denis, Samano Moli, mon pansia, mon bali, Asalina, mon moisi. Indesemblable naye ata ekosika na kongi ya moni mama alobi voici l'océdé biso oyo lâché on démarche Gérald Enso na Swedbank yango ngapele loyo na bengi l'océdé biso oh mon amour, yakato silva na loboko, tikino yeswa, oh yeah. Tokoyemba, oluna zambe, oende mokeli na libala. Sumobala libala, bolingo, sunga biso tumela, nansela na yo, papa. Tokoyemba moluna zambe oende mokeli na libala esu mobala libala zambe ya bolingo sunga biso tumela na nzela na yo kasi eloko moko na kosenga yo libala eza mokano libala eza kotutela tolo te libala eza molungo utepa ya nzambe kasi nini tokomonaka na ndako ya libala ndako ya libala ezalaka nde paradiso mese na baoyo bayebi yesu mekomaka pelupelo na baoyo bazangi yesu yango mama topesa bolingo na biso na yawe yende atambusa yango ngai mpe yango napesi petoli que les mariages sont honorés de pousser malubiloba awa mpe bobalani lelo yo na miso ya famille na miso ya bakamarade na miso ya lika na miso ya kilelinga mwasi na yo mpe bobali na yo ainsi tu l'éternel que personne puisse se séparer ce que Dieu a uni mais bokanga matoi na biyokayoka ya mboka na bino oyo
tokoyemba ngolo na nzambe wende mokeli na libala yesu mopaya nzambe wa bolingo songa biso tumela na nzela na yo oh Fabrice Ndala tokoyemba ngolo na nzambe wende mokeli na libala yesu mopaya nzambe wa bolingo songa biso tumela na nzela na yo bolingo oyo mbwa azalaka nango mpona mokolo na ye esesalaki ya kosala ete mokolo na ye atia esenga na kingo sikoyo totelemi tobina na mabalani na biso tamon esengelaki bolingo ezala mpona mona yo sango ya sala bolingo ebibo nini alekisa yo na nzela na ngai beta mololo mpona ye yesu yaka tobina maringa na bolingo na biso ya sika mona moje teme TKL Pop Production my baby I love you amaye mi amor ti amo señorita te amo aye yo mana kotinga mana yo mana yo kino suka te maye mana kotinga mana yo di balele mana yo kino suka te nakangani nakotika yo te nalingi yo kino yesu akoya Fabrice Ndala mana kino suka te maye mana kotima mana yo mana yo kino suka te nakati ya libala esengaka boyokani fidelité mpe motosi mama tosala bokilo elingaka basemeki na yo desita libala esimba mise na losambo asose nzambe na bolingo na yo wana bokomo na makambo mwasi oyo nalinga utabo mwana na ngai kileo melonga nalingi yo osala mama ya banana yo mokolo na yo ino yesu akoya kozwa bakolo na li na ye uma beta mololo 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 ya songi songi Kilabalie oh prince mondialele sa père levé Kambajika Mambasa président Kambajika président Kambajika toke toemba allez Moningasi Sepela Moningasi Sepela Moningasi Sepela Moningasi Sepela et c'est mon alibala Kanda tezu ate moninga bali Lolita mula sagesse ye moko lycée ele kiliwana makasi na de Maria Oka Moningasi Sepela Moningasi ko Soki Moningasi Sepela TKL of Sweden Sepela Kilabali Latinga miseyo Okile Yaka tobina mama Yaka Ole bate Mama Sukate Nana kweli bala esenaka Midema milingana Ona ibala esengi fidelite Nana kweli bala esengi sincerité Ona ibala esengi Merci. Tobeteli notre frère J de Cool.
Alors il faut sentir vraiment un Christ est cool quoi. Vraiment ce que connexion c'est que vraiment écota. Allez DJ Evra. Est-ce que bakanisa qui bangonde bakolo vraiment basuma? Hein? Allez, oya bina kasaiko langa langa. Oh pena mu Congo pena ici ba miskla bien ba massa. Oh les gars on bina kota. Evra, the best Afro DJ. The best, yes I. Allez Davido, enfin. Allez caméra à moi. Merci. Davido, on a confirmé au passé. On les dit encore. Allez DJ quoi? Madine Suède. Allez, boyoka kite. Allez, bakolo kwa suma. Allez, carré la mignonne. Carré la mignonne. Carré la mignonne. Elle est où? Seigneur Pogola. Balobina kata Suède. Nadeza tatu. Viva. Allez, Stéphanie Diamond. Dani. La Rose. Allez, Stéphanie. Allez. Bienvenue comme Misayo.
C'est comme que na suka da bato baza ko sepela nenga osaka na te venanga digital momo HD o kitambala mama mwelodi
prophète il y a ba journaliste Scandinavie ngaye donc yo mutaya pakata basondeni nazalité na pesi Serge na pesi Papi Kamani na ya yo yangwana na musika kwa tozo continuer kaka interview na biso ka ndenge ezalaka donc et ça la bien bon digital momo la ça peut battre moi image na kati ba mona ndenge fête ezo continuer quoi donc fête donc plein na kati battu pe bazo yaka koya donc kilo sale logo mongo donc ya osakana te quoi en tout cas ba félicitations bon continuer na mère bien quoi donc c'est ça quoi ouais interview na biso ezo continuer kaka ndete samino site amunene quoi ya Gaya 3W bon moko ya mboka site ekangiska na vi momba fête ezo continuer gila buki masolo quoi tokuta pe na mama ki na fête awa tout na moi maman motuna quoi et ça la peka bien quoi oyo ezali journaliste na bino ya mboka oyo mutakaye masolo quoi Léon quoi kitambala mama Mwilu mama fête omoni yango ndeni no sepeli obini olie na makambo to omona fête oyo ekangine ba fête te yo moko ozomona bisengo ya boy libala ya boy ngamoko na balisi babala na bango mais oyo ekangi yango pona année 2014 papa nanga musala kitoko kobana yango mwana tolingi kaka boye ekende liboso moka ko swa oki me ndenga peseli kwa bina 2014 mariage opende kangi Stockholm eza mariage à Guilain na Liliane quoi donc kitoko baku chapeau na Guilain boki mama ndenga lobi quoi bon moi liloba soka mama ko loba nini moi bambote pe na famille ça la bien ta na papa na ndako soka ça wate esa kitoko mbote na libota nyonso ya famille locale famille to pango na mokili mobimba ba panzana Canada France et Belgique Kinshasa tolobate mbote na libota ya famille nyonso na Liliane na Guilain Omeunga na libota ya Suède awa bino nyonso ndenge to sangani apona ko sepelisa bana na libala na ba oyo mbote merci. En tout cas, interview so continue quoi. Merci mi bogine mama peseli. Donc digital HD. Donc fête donc il y a souka babi donc il y a koloba ko desate. Bino mo bomo na ndenge ambiance ya kuna na kati. Batu baza ko sepela ba me ba oti musika partout quoi. Ba ko sepesa mona bango Guilain na Liliane quoi. Donc tozo continuer kaka interview na biso tozo tout na batu de bagi na fête. Les gars nini quoi. C'est ça. Interview na biso ezo continuer tozo kende digital momo ala sa biso image ndenge ezoleka wa quoi donc ezala pe kitoko quoi koleka kaka boye quoi tokuta pe na ba prêtre ya mboka oyo ye moko do ba grand prêtre quoi ya mboka pe ba grand DJ ya mboka oyo bonsoir papa Nsona. Ouais, bonsoir ndeko. Sengoni no sana ngono na fête à lelo penda donc fête sango elo de kandeni ozo bina bo lié fête le kitoko de fête vraiment franchement na féliciter là nous frère na biso Guilain Omelonga na geste ça lié ça bien déjà yo moko kuto la kisaki de Angela to pesa ka de ba frère to zalaga donc malé bébé gaga to ye to mona na fête le kitoko ba play tout penzo ba simba makambo ngo to vandia to zali donc fête kitoko quoi. Binomo boyoki quoi ba play yo ba kanga Stockholm tala bango yeyo to bosana lelo to même on a haute couture on a osale Sengo Yves Saint Laurent la Garfield na Prada digital ça va saper po balobi ke bato mususu balatika bilaba me bona sate Prada wana Nsona wana benoko ka Richard Nsona en tout cas merci binomo bolandi to continuer à quoi donc interview na biso so continuer ba bogine Nsona peseli quoi abeti ba Yves Saint Laurent quoi abi bato mususu ba wala sabilama me griffe sate Kimbangu oyera bato wa okendaki nkamba to nini non babeng ba fouter ngai te quoi les propos te na cette émission donc ils sont concernés ka ba invité na biso bogine ba invité ba loyi bango mo quoi tozo continuer ka interview na biso site na bino Gaya site Kanga Masolo quoi site Kanga Masolo donc 3W bomoko ya mboka ka ndenge ezalaka nde toopesela kwa na pesi Major Onema
mbote na musika napesi majoro ne mbote na musika quoi donc masolo quoi Rafi donc to continuer kaka to continuer kaka to kutana les bourgeois babi bourgeois babi ye makamba sapatika po to tipo ko yoka wa grand chanteur na biso ya chrétien alobi saper asaka moko na mboka oyo ezali le prince Monzali mais ngana yebi ga longo na makambo wana ndenge ngana yebi yakoba ne bourgeois le prince Monzali olobi ni ko papa non le bani na ga ne sengono ya masolo événement mariage donc ba nouveau marié donc il n'a pas si bango ba merci belé parce que au monde logo yo marega que non ça lango moi ba tam muke mais ba biloko ya leo ndeko na nga to lobaki original yango nezo ko betama to lobaki kosa les cas déjà fallait déjà boka on doit ce qu'on a original net ba moko mboka original mama mwilu original tout le monde ba play ba solara bien ba massa tout ba leo ba rigo mambasa ba Gérald Chona ba KBG ba play vraiment ba leo ba JD donc ba massa mado ba leo monde to maboto linga bouli moko boya ba original papa nena boye na kaboli et puis ça que balin gafel et bête ma mikolo yo biso bato bandaki na mboko yo okomona bala gafel okomeza na galerie mais lelo bato tout ba comme bête ngo plaisir original eza na galerie mais to kana ba to sangisi bagabana na ebite so ko zo mo pa po biso to kitambala mama mwelo tala posa to mona ya solo quoi digital momo HD zoba griffe quoi babi mikolo eza système original na kola tango d'essence ndenge za la boy on comprend mbati donc il a la gafel mon koto koto donc yomo zorak original dos boulé bas niveau on comprend autant la bora oza Armani digital zorak quoi comme on a le prince Monzali le prince Monzali quoi Armani quoi bourgeois ya makamba bilamba ba chapeau te ko to na ba chapeau pamba chemise yali Igo Boss chemise Igo Boss ya tina kat ne Igo Boss ya nango cherité ne ba ka na galerie 1800 couronnes bon muto na mbongo te so ko somba ne ka ko 1800 chemise kutu ko lobate ba design donc ya na leki pona biso bona no bete mo ma passa e mona beti boye ngamo ngaka papa mwilu maman mwilu pesa mère jolie basala mebele musala kitoko merci check binamo bolanda quoi babi système ya original le prince Monzala peseli biloko na ya lati donc danger quoi interview na biso so continuer kaka quoi 3W moko mboka quoi maso so continuer au journaliste prophète ba journaliste à Scandinavie yeyo mama mwilu donc itambala tozo et puis vérité tokutana ser Fideline locale boyoki Fideline la stabilité Fideline obalisi lisusu ano eza ya yoto ndenge nini ano eza nga mapamboli please lelo talaka nde leki na nga Liliane Lokale na Gile Omelonga tande basangisi bato ebele fete eleki kitoko tosepeli tobini tolie tomeli en tout cas nzambe dokumisa nzambe na ana esengo makasi talaka kobalisa leki esengo makasi le conseil nino kopesa Gile na leki na biso Liliane na continuité ya vie na bango ensemble quoi pesi bango ka conseil que confiance baza na confiance et puis batia nzambe ngana koma olobake libala oyo eza nzambe eza vraiment pasi quoi en tout cas nzambe apambola bango bakende liboso basali déjà banebele ya fiançailles sikoti base décider bakoma na mariage religieuse bakoma kosangisa bato ebele boye eza facile alors nzambe apambola bango vraiment biso pe famille en tant que famille toza sima na bango pona opesa bango ba conseil à bien pona ko soutenir bango tina suka boki ndenge sa Fidèle na lobby ko sangisa bato beza facilité donc Guilain na Liliane bo pesa bato respect kala ka bato tele ba eboyi ba mama mikolo ba yaya ba ndeko ba noko ba nani libala na beleke de liboso quoi mais liloba soko ko sala ngoni mo ba mbote pe na famille sala ka bien oyebi ka masola ndeza na sepeli na présence na bino bomoko ya mboka tala kaka
bino mutu bokangi masolo ya Scandinavie. Donc kitoko na sepeli na ba mama na ngai o basalaki service traiteur, ba mama Pauline, mama Wiva, tantine Elisa, tolie vraiment kitoko. Donc na sepeli vraiment merci na batu nyonso na ndenge bo ba répondaki na invitation na biso to sepeli vraiment kitoko. Merci Miboyoki, Maman Pauline Kachama, Bapeso, merci na osali quoi. Na salon na musika, venanga l'idée du foie na quoi. Interview na biso et so continuer kaka donc et so continuer. Rigo Mambasa, nga donc to kuta donc ba prêtre ba na kata feto. Bonsoir Rigo. Ouais, bonsoir. Kitambala Maman Mwelo. Léon to sepeli. To sepeli quoi. Donc to zawa, to honorer masa na biso Bali. Donc il est on moni to zawa. Mais to yena bandenge mo ça na to doza cour de grand. Au mona masa za le prince mondial. Kabeje Jean ngamo rigo mambasa na pointe. Mais faut mona ba veste betami. Donc biloko bena ba sali pona taille ya nzoto na yo. Donc neza ba mutu msa ko kota te ka ngamo ya code. Donc so me ko kota tamso ko mamukie, tamso ko mamunene. Donc code. Weza ba kavali. Tala kama peka. Tala mapeka. Les biloko yo, ba biloko yo. Donc ba biloko ba no beta mana ba film ba James Bond 007. Au moins de kaboli ba. Ba nini? Oh la cour des grands. Digital zwaka bango quoi. Ba bi zwaka ba play ya mboka oyo. Donc ba beti biloko donc. Ba bi bilamba ba latawa ba goso mama mboka moko boye donc toi tu vas au quoi. Ba jeune askana ba ka ma solo quoi. Donc DJ Babé DJ international KBG Joao il est passé à la carte cour de grand bino moni ya lo bako tezate digital momo yo moko so KBG moi li lo bako na fête à muninga ouais kitambala Maman Mwilu na sepeli na d'abord ndenge bino boza bo moko mboka parce que boza ba international d'abord donc ça va bien parce que nous tous on est des internationaux. Toi le mariage à mon ami Guilain à faire na biso solara bien. Toi la ne peut bien. Toi te défendre peut ma belle. Pas biso to lobela ma belle. Pour ba biso ba oyo to s'imposer na bamboka ona ndenga ma bête. Cour de grand itambala Maman Mwilu yo yebi. Vous comprenez? Tozawa mon ami sentir que ba jeune à display peut ba yaki. To défendre kaka Suède, motif ezaka moko Suède en tant que cour de grand donc Maman Mwilu nana toi rolobate mokile yebita omona ba bige enfant mystère ngai na lobela enfant mystère muto yaki na je lelo mutu nyoso amo wel sa micro ayemba aloba ma ya mabete ezaka un petit plus au poto bakisa na communauté pour idéologie quoi expliquer au moins le KBG donné il y a pas ma maso mususu asa moko ya kata cour de grand donc on va pièce ma belé donc ça DJ ba pièce de salamate donc mutaki na ba pièce na mboro yo ezaye na ma DJ donc voilà wa d'autres ans on a kata cour de grand DJ ba pièce ya ma mino to kaboli ba goût to kaboli ba cravate to kaboli ba nez to kaboli ba pièce voilà professionnel et masolo mususu voilà yo oza international biso to ba international on comprend toye to kuta e bango bakanisa balai na ba avantage à bapa nzoka nde ba matro to défendre Suède ezato lati ba kimbangi senayo non mon cher to défendre communauté zaïroise faut to différencier un peu on comprend Maman Mwilu faut to e ba ko différencier pour congolais d'autres partout de Congo comprendre biso to ba zaïrois to défendre communauté zaïroise awa na Suède précisément na Suède toko ya rateta ngulisa mundele talanga boye na loba ba n'importe quoi non vous comprenez faut te ba mamtozo loba to ba otam sa message ezate pour ba petit na biso ba zo ba jeune frère na biso na ba jeune sœur bana sima ba copier idéologie nini toko lobela lamba bien sûr ezalongo délure vous comprenez mais to ba koloba bla 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 c'est faux chaud un peu bien parce que qui ne risque rien n'a rien. Vous comprenez? Qui ne risque rien n'a rien. Bla bla bla. Faux. Poto mona. Oh poto. Mboka matériel. Mutoya loba legi mutoya zanete. Tokuta e bango. Na mo ba 2 jours comme ça to fa na ba soin. Tokuti bango mais ba ko mate. To défendre culture na biso net boye. Frère nanga Guilain Omelonga.
à organiser mariage vraiment à niveau international, donc rien à dire. Donc il toque organisation qui toque. Expliquez donc cours des grands, la race a fait ya massa na biso. Ouais, cours des grands. Ko honorer massa na biso ya moni ba veste o ya mapeka o ebetami ya bataille cavali. En tant que cours de grands, en tant que cours de grands. Sabino bozo quand ba jeune bazo pese là, dans bazo ka asu to asu na Blanchard Jema. Yebe balobeza na kata cours de grands. Quoi, Blanchard, massa bali, au lobanini, pendant na sengo gila sali biso. Ouais. Sinon, binomo vraiment na ambiance quoi. En direct bomo kwa mboka, massa bali to soutenir ma solo, Guilain a ça l'affaire. C'est bon hein. To le lien fort. Ne binomo pe boza les grands journalistes en direct to se pe la route quoi. Bango yo. O mabana ya Swedo. O bana mbaye mikie na mboka o bango yo. Bakobetaka batolo na mboka o bango yo. Mais balobaka te basala ba makambo ba boulot Blanchard taninga kaboli bateni. Atake bisomo ba prêtre to aliao. Bomoko ya mboka ya sitso il faut to soutenir ba faire. Léon Solola. Loba. Ouais, yo biga idéologie nezala. To lobela mingi lo to la tate. Mukolonga na lobelo na lataka. Il faut mutonga na latia tsangala après ngana lobela quoi. Juba wana tsanga wala wana no legana ke lobela bango quoi. Aussi longtemps ba tsanga na l'arte na o lobela bango te. Mais ba yanke ba teti ba to forme ba to vivre à Boga. Ba to marama pala gaya ba ali na mboka oyo. Mutu ezo sala et travailler. Kala ngana na debana na bala yo biga. Pesco na mariage à Massa, lui solo, bon moko toujours number one. Ngana reggaeman, un jour, non c'est la bino faire, il y a reggae pena, et que là, on se peut là. Interview na biso continue bino mo bokade ba kwa pese là. Guilain Lilian donc ba panzi ma solo. Ba to ba bini ba lie ba meli. Beaucoup de na cour des grands, beaucoup de balobi ba défendre kaka Congo. Babi photo ye ba ke ba Congo ezami bale. Mais ba défendre na Congo Kinshasa. Ba jeune ba grifo bo moni bani. Donc interview na biso continue kaka to kuta pena ya Lilian. Azali awa to tuna ye esengoni na sana ngo Junior Obama. Donc ye pena muta kanga ba jeune tu ya Ferland. Azalaka wa te. Awati libanda. Bonsoir Gil. Bonsoir Junior Obama. Si Léon couleur banini na sepeli banini. Talaka bomo mboka ba play à Stockholm. O donc a été appelé donc ba play nyoso mboka ba na terrain. Donc ma solo carré. Ma solo za carré quoi. Mais concerne no kopesa na leki na Lilian na mobile na Guilain pour na venir ya libala na bango. Bon, conseil zalikara Lubala eza facilité et il faut toujours la compréhension, pardon et puis sincérité. Donc ok liboso. Baza na amour sincère ok liboso. Guilain, Lilian oyoki conseil ya pesi donc ba bibo na bolingo, sincérité ça la vérité benen amour ça la quoi. Ba cache ça la tête sinon te bolingo et souka pemben. Talaka ba te belé boy. Après l'obito yoga bodok et ça la bien te. Mais moi Lilo Basuka après moi bambote na ma famille ça la peine. Lilo Basuka ezalité tozananu. Pour le moment quand pour la minute on a. Et ça batu bazodoka déjà. Bazodoka mais toboyo loba mingi bazodoka. Obi que na comprendre notre junior c'est que yo ça s'appelle. Na s'appelle te mais badoki na comprendre ba non na lobby kutu te mais banafanya erreur moya grave. Badoki na nini ngai kitambala mama mula ngakokosa batu te badoki na nini eloko nini odoksi batu fali lobby original tozomona bangwanzu tozomona musuku kombo ezate mais biso toloba te donc tolakisa et comme aravantar pour la polémique te pour na cadre ka ya bomoko mboka la sabso na ta eloko moko kaka tout le monde a moko kaka Junior Obama. Oh c'est la deuxième fois. Na betel boso Vesta Versas. Ketcha Versas. Mbatia Versas.
yo zamta yo la ndi Guilain po ba bi Guilain bali na Vincent ke omoni te wana bof banini talaka dio wana esali bien sikoyo bato mosusu baaloba basaper toomona eloko te bagriffe ya tigre babiloko moko bongo ata yo moko tiger eza griffe ya wapi swede oh ntango batanga bagriffe batanga yango te micro baladere ezo continue tokutana ser na biso awa bonsoir maman. Bonsoir. Oko se présenter kombo na yo uti wapi place ozali wapi? Kombo na nga Nadej na fanda na Eskilistuna naza pour la circonstance alibala ya Guilain na Lili donga la petite sœur ya Guilain. OK, esenga trop to yami bande kwa Liliane mingi siko to yampe leki ya Guilain kwa. Sentiment ni nosala ngopena na fête atala ya no makamba sali. Makamba bona Stockholm ezalaka te. Tala ya no makamba sali digital HD. Soit ba image quoi. Po biso ezaka preuve à l'appui quoi. Tala Guilain makamba sali bato ba boye kolonga na piste. Bato ba picle. Okolo bani. Merci pour la question. Donc le bagage est impression na ngeza ya Sengo. Vite ni babi mobali il faut asangana moi sineba comme mutu moko et que lelo Guilain akokisi parole wana et honorer moi sinae na somo ebele vraiment impression ngeza ka Sengo. To peut sinzambe merci pendant le moment ya ba prière ya ba sacrifice et Dieu nous a fait grâce. Tout le monde penza ba accomplissement ya ba prière on a vu sauter la binomo bo monde d'événement fait vendre que boyo comme ngongo nanga kuteke donc et Sengo zanga pendati a côté la l'aîné de la famille à l'accès pendant exemple moi bien à honorer moi sinae et puis ça exemple pour la biso et puis na ba beau frère au ba côté la famille quoi voilà. Mais concerne nos gros pesa bango o a biso to ye to bini to meli to le après to kena biso après et tumba so e bandi ya bango mbale na ndango concerne nos gros pesa ya na ona moi sina. Bon conseil na ngai ezaka que base nyonso eza amour et puis compréhension et on de ça la force à libala quoi c'est que je peux dire et puis na ba prière parce que beaucoup dans la bolingo beaucoup dans la compréhension c'est bon na ba prière donc voilà boza cible à diable quoi voilà donc le babongo c'est peni en tout cas merci mais moi mbote pe na famille na bande ko ba master na yo ba ni ça la paix bien un W na déjà tu ko ba mbote na famille na nga mobimba na lingi bino mingi ba wetu ko nyonso ba mbote de partout ma copine Niki vraiment je suis trop fatigué donc mboka ngongo coup de main le bezate banda bande ko bina depuis samedi passé jusqu'à présent. Donc yangwana ba mbote na bato ba linganga na ba linganga te vraiment ba mbote ka na lingi bino mingi site nalandango souvent en tout cas ba mbote pe na responsable na lingi bino mingi fait leki kitoko makasi vraiment j'ai aimé merci. En tout cas bolandi wana leki ya Guilain quoi donc oga ninga za épuisé quoi aza deya ko lemba boki ninga lobi ninga pesi conseil na ba binzambe liboso quoi poto ko bina to sepela pe to kende Guilain na Liliane ta botikala da bobo sana nzambe te ba bibolingwa te se bele ndenge nini mais so nzamba zate omona kaka apa isuki na ona nzela do bochaka nzambe liboso libana mineke ni liboso quoi tozo continuer ka ba play ba jeune à Stockholm donc bino omona kaka interview na biso continuer ka quoi 3W bon moko ya mboka o esima na yemoko digital momo HD to pesi ba to tumbo te venanga dide di fona mboto no musika na pesi leki nanga Brigitte quoi ya ya ngwana bonsoir papa. Ah bonsoir Boga. Ça to ko yeba kombo na yo. Ah kombo na nga Reg acteur principal. Acteur principal wana ya film nini boy. Bon en tout cas naza jeune oyo nazo sala film awa na Suède na Mindele donc tozaka des noirs donc nazo participer na film donc les abongo mais présence na nengo na fête ya ndeko na biso Guilain na Liliane fête yango au sentir yango ndenge nini fête de kitoko bini au lieu au CP pendant ba fête ezala. Non, en fait, Eza Carré, Nderonabiso, vraiment Guilain, félicitations, coup de chapeau. Yango sentir ba play, ba ye, ba Gérald, Zona Swedbank, ba Zali, ba Tunyoso, ba play, Nyoso, ba la Tarabien, ba Zali, en plus, au moni bomoko ya mboka, site o ezo sala vraiment que ma solo ezala na Stockholm, na Suède, en plus l'international, tina Luanda, partout, balandaka.
bomoko ya mboka yango moni vraiment toye awa na fête ya frère Guilain. Ouais. Binomo boyo kanenga acteur principal a peseli donc aza ko sepela donc na nenga osakana te quoi. Donc fête ezo continuer ba jeune ba sepeli ba jeune ba beti penda ba plan hein talaka digital momo faut zwaka quoi HD po bomoka beti dans le babika hein de le prince Monzali hein le bourgeois le bito tombola kaka lokumu ya Congo Kinshasa et ça l'a bien quoi. Moi concerne no ko pesa na Guilain na liliande babala ne poli ba les blague te to koya to sepeli to bini donc c'est que toko merci baba mo botika na ndako pour na continuité na bango que problème mais ça télé moi conseil pende ça la peut bien donc Guilain na liliande ba Holanda image o ouais conseil zakaka que bazala na complice bazala bomoko pour celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Donc Nzambe apambola bango, Nzambe azala na bango, bazala vraiment malamu, to souhaiter bango bien. Mais pour na acteur principal n'engé na télémi na habité, ce qui va permettre au na se présenter n'engé na lati. Bon, moni kolata mingi ozoyoka batu bazoloba loba kolata esengaka nanu koyeba ko coloré koyeba ezate kaka ke koloba loba donc ndenge moko ozomona ba bots oyo donc c'est trop cher eza ACN donc ozomona ACN ba oyo bakotaka Enco bayebi masolo donc soki omoni oyo veste oyo eza ba Medusa donc Medusa eza Gianni Versace pour bato ebele bayebi Medusa te donc toujours à Gianni Versace donc yo moko moni ozomona ba Dolce Gabbana oyo eza ba jean ya Adrien et Admond donc trop cher donc oyo look oyo babengango rock and roll donc oyo ezali donc ba star américaine de balataka boye po okolata costume banini eza un peu basse classe pour un acteur principal donc oyo zomona donc c'est trop cher donc yangwana bomoko ya mboka vraiment longona banini ebele ozomona bango bazolobo ba saper te ba vapeur parce que même na milieu ba mindele bazate mais ngai nazo sala film en tant que nazo représenter ba saper na Suède mais na uti Luanda oyo masananga Fabrice Ndala donc ozomona ba bino boyoki ndenge acteur principal a peseli ba jeune be bazo poussa na kaka botambino mo talaka ba play quoi ba play à Stockholm quoi ba bi ba tumaka lokumu ya Congo Kinshasa po ba bi Congo ezami balé ba tumaka lokumu Congo Kinshasa bokolo banini mwana fête sa massa na bino Guilain tanenga tondi sitane bo sepeli ya fête salo ebukani mundela déclaré babi on ni masalo te c'est que vebola mikolo ba changer ba komo ba vebola ba tuyo samite ya mabe vebola ba petit mité ya mabe ba petit quartier ba oteka bango de dans le 1500 ba teka ba mibale dans Oresh ya muta ba ketumento qui parle en canto ya oh ça coûte cher. Ça coûte cher moment zwaka ba jeune quoi tala ba jeune ba beti quoi donc tala ba jeune ba telemi quoi donc na nenga osakana te omone loko ya zongo ya dio moko trop compliqué ça me expliquer au numéro te na ko longo la pêche de monyo na kati ya dio o ebetami oyo ya weso na kroko yoka dio ya net ba beti 50 cents na Jay-Z ya kilo ya odoka mutu continuer kaka toi la jeune abso mususu bonsoir. Merci beaucoup l'importance au président le micro na bino to se respect mingi na mariage ya vient na biso Guilain asali mo sino honneur quoi parce que bato ebele te basala ngo boye parce que musu basuka kaka que ya to fa na parler mais ndenge asali bora boye na sepe makasi trop biso ba petit ne beto la ndenge asali boye eza très gentil quoi très kitoko quoi sali kuto lenye buka na mais ma to amdele kuto apekisi ba police kuto kwa awa mais bato ntima bende ba se pelate mais ba bibi bango kaka tolo ba kaka mona mbali ka faut que ka tout droit soki oteka mozama mbali te
donc babi na soit il faut tout droit faut que tout droit vebo to ba vebo là donc ba vebo la mato to boyi bomoko ya mboka nde bomoko ya mboka nde suka babi bomoko ya mboka suka defate eloko gila beti na vrai boule ya no ka sololi ya gila beta veste soto compter veste wana o gila latina obanga ngo ya tanga kuna latina mukolo fete beti koleka tous les fêtes mobimba mutala tioka sa gila o baresh bandeko na biso uta ngola dans espagnol et ton na to na baya na biso général bat bala sepson zela toujours à la respect quoi soit faut la reconnaissance babi faut la reconnaissance wana mbali kaka boye ndoto wana mbali kaka boye kama mbali kaka boye ba général chona babi kaka boye kaka bango kaka boye kaka donc les boga en tout cas nzamba pambola yo donc vous êtes les meilleurs journalistes suédois je confirme et je reconfirme site bomoko ya mboka mais na sola ki mingi li solo pe na ngai na bosana o eza ba régal ozomona eza montre en or et en argent donc babi moi mobali toujours montre ndenge Fabrice Ndala otoloba ouais donc ozomona eza ba régal eza ba garantie na korigo kotsango na banque ezongi donc on ne confond pas les chats et les souris. Belé baza koleka baolo baba saper mais baza ba odisseur tout. Baza ba aventurier. Mais ma solo bo comprendre c'est l'acteur principal. Mbote nanga na pesi na bomoko ya mboka na patron ya bomoko ya mboka na ba collaborateur na nyonso na yemoko bogar meilleur journaliste à Suède oyo vraiment zo sala ba jeune acteur principal o bazo tourner ba film na ba mindele baleka na sir na saluer ya Jackie Moulopo JDT na saluer Jenny Play na Londres Bibi Shindira petit na ngala brésilienne na kacha Luanda bana ya Brésil nyonso na Luanda mbote bana kini nyonso na pesi bango mbote mbote neza kana pesi mbote na moko ya mboka baba moko ya mboka sita gaya moko ya mboka sita gaya na Suède donc na pesi mbote na président bomoko ya mboka quoi na pesi PV na les grands journalistes wa mbota trop donc na pesi master tout na pesi master Fabrice Ndala zawana na master ngape azana mais ba veme ba master ka tout fois ninga zaka divagation mais na pesi mbote na master nga Mike Motema ya Nathalie ba master nga tout na pesi famille nga tout mbote donc ba tout nyonso azana ka fête ba mbota trop mais donc il toka trop fête les trop fête donc 100% tobo sanité les seules filles Chaloupa Jema Chalou Jema fille oyo abetaka forme na kati ya Stockholm bolingo ya Gérald Ntsona tobosani pe Dalinyama jeune oyo abetaka pe forme na ndenge ya bien na ndenge ya dikukuma te topesi mbote na Rosie Ntimba Mafuta na pesi mbote na Magali na pesi mbote na bomoko ya mboka na le bogar na nga les meilleurs journalistes mbote na Congo United parce que naza pe joueur na ya Congo United ndenge ozomona donc lelo totakobeta to gagner Congo United et gagné donc nazo profiter pe na pesa mbote na ba collègue na nyonso ya Congo United et bandi na Mukoko tonton Mukoko na pesi Benji Mukoko mbote na pesi ba joueur na biso nyonso mbote Fabrice Ndala joueur na biso pendengo moni boye mais misala webika poto moi contre temps mais équipe Mati donc ina rosenga na Congo na bomoko ya mboka un jour baya pe ko sala interview na Congo United. OK merci en tout cas mais to continuer to kozongela to koya to koya otande bobetaka to zube image to chana site ba pe ba mona ba sepela quoi digital mo to continuer to suka na jeune abiso ayeba nga pesa ma ba mbote sala pe bien quoi babi journaliste na beauté ya miliki journaliste me roi sa musicien na banga ko mabe babi pe na sola na nenga jeté et ate po tozana mais asola journaliste fait au sola bo donc ba prestation donc bino nem to beauté msamboko sabino ma tromboko la la nango atwa mbote ra mingi et c'est pas mer à parler quoi Rosna la belle petit moi ata miss ata nina pas pena mercus en panti quoi et J de cool ba demain va kokite ya na senti ko yeme J de cool tes frères fait soutenir ba joga lusala
donc babene belé mais omoka mboka musala bosala et solo là taka 57 vie bobakisi 0-0 na habité so batanga combien donc ba fait bola bosola bien quoi bankusu yo toro oza kilo ya tokeka boema to sola ngoya to habité za to sola et belé bomoto bomoko mboka mukona ngo toujours ba sensation continue musala na ndenge osala quoi Guilain eloko sali bisoka toujours to la non asima bless binomo bola ni ba jeune ba pesi ba ve bola comment donc ba bi muto aza mutema mabe donc akomi ve bola digital moment to continuer ka ko soir ambiance quoi merci Babi journaliste na beauté ya miliki. Journaliste me roi sa musicien na banga ko mabe. Yoka ko ko meka kaka. Tokoyelo ka kitambala na yeli no système kitambala mama mui. Mwana mbali ka faut que ka tout droit. Ce que otenga mozama mbali te. Donc babi na soit il faut tout droit ka faut que tout droit. Verbo to ba verbo là.
donc bavebola matoto boyi bomoko ya mboka nde bomoko ya mboka nde suka babi bomoko ya mboka suka nde fate itambala mama mwi ebele ozomona bango bazoloba oyo basaper baa basaper te baa bavaper tango ngangiriri bapeti wolo wana nzela bomoko ya mboge fiakola fico. Ouais, ndeka toyebisa ebino, nous sommes international. Na minute to na kati ya Panama, ici c'est Paris. Donc site yango bana mboka bino tout boyaka na site sabe bo moko. Nous sommes international. Nous sommes situés en France, en Belgique, en Suède, à Kinshasa. Pour vous servir toute information, n'hésitez pas à nous contacter sur www.bomokoyamboka.com. Tokeneka likolo, na ba information na bino kitoko. Boya. Mikolo site ezakaka moko. Kombo nango pe bomokoyamboka.com. So lingi ba message makam nyonso ba publicité olingi omona na pe bien ya kaka na site na biso www.bomokoyamboka.com. Esimba mina yemoko digital momo yepe.com. No mona ba ser na biso Jili do mona ka basi kitoko na mibali kitoko talaka yo mo bino mo botalaka bomokoyamboka.com. Merci beaucoup ma soeur. www.bomokoyamboka. www.bomokoyamboka.com. Pour nos internautes, www.bomokoyamboka. Bomokoyamboka